liwa ya Wilfried Mande sango lokola kake na matoi neti liwa ya boule bandeko Wilfried Mande akufi bato bele baondi mate bazo finga même na bato na ba commentaire bolonga kuna boza maboma moi bato sali bino nini. Pourquoi? Simplement parce que hier balobi a passé temps na union sur na TikTok na ba fan na eko seka eke zongi na ba butu sope na ba poko na ba butu je crois quand ndenge zala to bimaka ndiko kende banzela na ye accident na 24 mutuka mo etuta ye mutuka neza en fuite balobi bazui chauffeur te nanya tuti Wilfried ezoye banate ndeko mwasi atiki biso très belle très jeune trop même si je peux dire au car à flair d'âge âge mwana nanga na kobota dona kobota ye au fait soko bota penda avant makasi na kobota ye po bat musu baloba elle n'a que 18 ans et nazoka balobi kana 18 ans. Bon, ce qui est vrai dans l'équipe l'équipe à 20 ans. Donc, on a beauté na bien. Les gens sont tellement agités. Bon, on a une idée. Agitation, agitation, agitation. Or, bamawa ya boye. Bon, monde bamawa oyo ekamu isaka. Bon, monde bamawa oyo ezala ke bondi mate. Mais ya solo. Et ya bamawa eza ba moment mo ya ba réflexion. Parce que tant otala akufi faut vraiment vendre ou réfléchir à ta 15 fois. Ah bon? Bon so ya akufi c'est nga pena kokufa. En fait normalement c'est ça. Il y a une Bible zolo ban Ecclésiaste. Que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Babaki si balobi, celui qui vit prend la chose à cœur. Deuxième mot oyo, il faut prendre mon toi considérer ka. Hein? Au vendinier, na bosanara, à chaque fois dans le bilan sur la mort, à chaque fois dans une salle d'interpellation sur la mort, na évité pourquoi on se rappellera toujours na période de Covid. Bandeko, batu en Afrique, hein? Boyoka Covid na sango. Tala boyoka Covid na sango. En vrai, hein? Na Afrique Covid est zalate. Hein? Moi ba séquelle moko boye parce que vérité ça que maladie wana ba créer en onde pona ko diminuer ba benga on une population siko malheureusement nzambe ndenga confondre mindele et banana oboma plus bango par rapport ya ba anticorps na biso na ba élément weza composé na kata makila ba indo covid bana ko boma batu mwindu penza te na poto batu mwindu bakufa na covid so bazala 1850 à 900 ba boma bango ko boma na ba hôpital yango batu mwindu tant batimbeli so moni que non oza na covid o se traité na ndako ebele ba frola mawa me nzamba sunga kota ba choko baka ba vix kota ba maya moto ezana ba produit mo ba na kozwa bana ko sunga bele ba bika hibongo mais soko keka o mitika na hôpital ngana bi bato bele ba ino o mitika na hôpital pour na symptôme à covid bazonga te de ça qui plus bon ma plus mindele bandeko bozoka covid na sango na balabala ezaki obima boy nie o mona na ne muto azate so matibis on se retrouver ka yona chauffeur neti biso na mboko naza ezala likolo ba bis na biso za milai likolo na se bis étage au koti penza na biso vani na se muto azate caméra parce que ba caméra za partout ota la partir à miroir caméra ezo zo likolo otali penza likolo nyonso muto azate ka yona chauffeur après quelques stops au kiti au gesso maso yelo nini ni na balabala nanya ko bima ntinyo so banga liwa
et ravaja et saccaja batu bozo kangona sango surtout bato ekutara bango déjà na moi ba olitama abela rali lisu abela rali toy bande ko belé na Londres ba kufa ba ero da covid o bazara déjà na moi ba maladie na nzoto o taza na problème à sucre azana problème motema azala na problème ya ebele ba kutika biso période wana na bossa na raté na kutana ndeko mona train un frère que je connais. Il s'appelle comment encore? Comment est Kimingai? Dona. To kutana na ndeko wana na train na diela to solo là. Au fait, ezaika ba émotion. Ezaika ba émotion kaka ah vraiment viens na no akufi. Eh obi ke master na songo la zate. Donc au fait ba émotion na ba émotion. Ya. Et na place bozala JT modèle excuse me I'm recording bane on a banoloba na place bato bozala JT et à un moment peut-être il y a revanda pour réfléchir malheureusement bato baza tellement voûté na aveuglé du coup bazo comprendre na bango lote ba rolela pe baké bakundi bato ba bosani na bango vie continuer normal. Plein de choses ezo lobama sur tout autour ya liwa mwana mwasio. Tant peut-être on va nous mentionner en ezate, mais ce qui est vrai, to ebi que a jouer rôle ya rebo na ceux qui film a inos bi ceux qui clip et ceux qui eloro nini. Des places bat ba ebi mingi a sali kombo. Et il y a beaucoup de choses aux lobama. Ba lobi mille na ezaki mille mo ya malamu te. N'ayoko se rappeler na conseil mo deni le sapesaka na liwa ya Rafine Tomba. Abi na obenda matoi na batu to ba fréquentera ba nocturne. Ba pasteur, ba politicien, ba musicien. Bo poussa na pembe ne mingi makasité. Ne vous approchez pas si près tout ou encore tout près. Pene parce que ça ba tout musu balinga komi ça. Proche. Pire. Ya vie songolo. Ya mère pakala. Pour ya quand c'est que nous sommes comme pene makasi nda aux la privilégier aux l'épargner na mabe détrompe-toi. Au contraire, ba cible na bango za rendre kutu bato ba poussa na pene makasi. Il y a plein de choses ba matu tout mwana mwasi o pe a sona masi a kufi. Muto so a kufi eza moment ya loba ma bete ya loba ma négativité. Mais to conseil ka to te ya. De comment si ndeko mobali. Mukili ozomona ekosuka un jour. Ata so lié soyez les lotés. Liwa pour échapper en côté. Et liwa et lelo ya mawana ya pas c'est que ezokipe sous agité. Kala po muto lala ata la solo likolo il faut za mubange. Atiki mwasi, atiki bana, atiki bakoko. Mais lelo comment la bana ba 18 ans, 15 ans, aucune crise cardiaque, 7 ans, 12 ans. Et qui part souter. Ma bé et se croître tellement. Et zo kola tellement. Masumu, Bible zolo banatan tozali. Masumu. Et ko mata tellement, ko kola tellement. Et ça va bilo zo benda kanda nzambe. Et ça va bilo zo réduire mikolo batona sena moi. Ndeko nanga, conseil na opia yo eza. Ndimela iso na fino lo mo konzipe mo bikisi. Mon conseiller le baga qui a comme maître ya vina yo donc au bano dépendre sous la yote nyon so ko sala linga tope sengeli nzamba tirer gloire a okebisa yo a ko épargner ko préserver yo na ba makama neti ya boy ata ce qui est arrivé au kufa ok nesika kimia parce qu'après la mort il y a une vie et cette vie dépend de la manière dont tu as vécu sur la terre vous avez muto lo yenge vous avez muto ba vivre vous avez muto ba shisha ozaye muto balimbele kese muto magoda pisiko okende ya ozanga kimia mais so ozaye muto kobanga nzambe ya kolinga bato okene sika kimia c'est ça la vérité muto ko saote ndimela Yesu tu ne perdras rien mon gardien du temple na ndimela Yesu et vinanga et kamba marana e na perda le côté na leki mutu te mutu pa leki ngate na zanga na monde na ngai c'est ça. Ndeko nanga mukili ozomona mabeza tellement
tala elenge mwasi kitoko boye oleki ye na nini to mpo olekaki ye na nini akufiaki ye atiki biso neti je. Hello, my people. Hello. I just want to introduce you to a wonderful health drink supplement made of goodness of real organic source produced to how can I say it? Produced to provide you with the most natural ingredients for your health. It will help you with your joint pain caused by articulatitis, okay? And will take away all the stiffness of those joints. Moreover, it will help you with blurriness in your eyes, and it will it is how can I say it and it is known to eliminate itching, okay, of your skin as well. It has also other benefits, but is to be taken as a continuous use of this product. It is recommended by clients who has been using it for a short and a long period and has seen good results. My people, I'm telling you this. Just try this product. Try it, you will not be disappointed. Okay? Please don't go off of your chronic medical, as this product doesn't guarantee 100% cures for all your health problem, but it can help you with to clean your kidney, to clean your blood. As I was saying, it will help you by cleaning the kidney, the liver, okay, the good circulation of your blood in your vein. I don't know if they say like this in English, in your vein. And it will clarify your view. Like as people who are wearing glasses, it will clarify your view. And for the most important thing, I like this product. It will stabilize your blood pressure. My people, I bring this product to you, so be confident and when you're gonna start drinking this product, don't just say, no, this lady say that and this. No, you must be sure and you must be confident and you must accept and believe that when you start taking it, you will be healed. So may God bless you and all your family, wherever you want. This product, it's a very, very, very good thing for our health. May the Lord bless you and protect you in everything you're doing in your life. Contact us. The number is below here. Contact us. You will not be disappointed, as I was saying in the beginning. So, bye.